Bonjour, bonsoir, bon appétit na balandini so ya la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Chaîne nanga chaîne ayo, chaîne na bango balinganga ngapi na linga bino kata ba o balinganga te, ga linga bino mingi parce que na sala bino musala ndenge to yokanaka ngana bino ba sujet na bino na ba suggestion na bino de sala ke lelo chat la sa azala o ya lelo. Je dis merci à l'équipe technique, babi lelo équipe technique ka ya Africa TV. Balobi yangonde lelo ezo sala musala kitoko na sima caméra 9 lumière ningala nzungu mozalisi na bango. Veut dire que vous allez ici, Nabango. Je dis merci à Ndaya Malé l'Africain Libre, mon papouche, mon partenaire office. Merci à ma grande soeur propre, ma coordonnatrice et Nancy Ngalonamote, ma Kijos Maya, na France, na Mélé, maman na Amy et Winner. Retrouvez encore cette émission sur Africa Telema TV, Moindo TV et Congo Bopeto TV. Beaucoup tango mingi mingi kuna. Quant à moi, je vous aime tant parce que si je suis nabino bapel nabino et zo sala biso mingi mingi bien. Pour continuer ko s'abonner, déjà né dans le babo so tal na se ba komi abonner na rouge. Soko cliquer aux amobimba. Lelo tozana invité na biso oyo na kombo ya Ndeko Mampa, le fils du soleil au Toromeka un peu kobeta sujet moko délicat, sujet au bolingaka, sujet oyo mon juriste cette affaire Dan Mac Angelo alobaki sujet auto betango. Gelor qui tourne na Paris pas alobaki to betango. Y a-t-il la vie, il existe-t-il la vie après la mort? Est-ce que ce qui mutakufi est-ce que place à kei vie eza mususu kuna? To éviter ndeko ako décortiquer biso pona ye to éviter ce qui vie ezali to ezapete to koyo kango na monoko ya ndeko na biso. Là déjà j'ai dit bonjour papa na biso Ndeko Mampa. Bonjour beaucoup maman Chati esengo mingi na ndengo ya mbinga penza. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour maman. Ndeko na biso moko lingaka bonjour te na kombo ya papa Ndombe na lobaka bonjour et ya souhait de ya lobaka mingi mbote. Mbote na olisus na lié ko tsayonde à l'aise. Merci beaucoup à ceux qui passent à Zali parce que comprenez maramni na lobby. Papa la biso bazo bengayo le fils du soleil. Pourquoi bazo bengayo le fils du soleil? Matondo mingi mama le fils du soleil zali kombo na ngai na ba kombo ebele yeto zali na yango. Le fils du soleil pona nini pamba te soleil azalaka na ndeko te azala na lipasa te azalaka na jimo te azaye moko. Lokola tata mokeli pe azali ye moko. Donc on a spiritualité na biso bayindo moyi ezali kolakisa tata mokeli. Lokola biso nyonso tozali bana na ye bonité kolakisa yango tope ko ganga yango makasi ete nazali mwana ya moyi. Donc fils du soleil kolobaka ke nazali mwana ya tata mokeli. D'une manière simple yango. Tata mokeli nde nani? Tata mokeli le créateur. Mutu asala mokili oyo azana kombo te kombo na eza tata mokeli. Tata mokili azana kombo te nzambe te. Bon, bobenga pe nzambe nde bobenga kae pour mieux expliquer les choses, mais nzambe lokola Yahweh te, nzambe lokola Allah te, nzambe lokola mvidimukulu te, mais nzambe ya banzambe oyo tobengi tata mokeli. Po misusu wana nyonso bakela te. Bapesa bango kaka devoir ya kokamba boba moto molo ya ba peuple songolo, mais tata mokeli o akela nzete mai mokili oyo ye wana aza na kombo te kombo na ye tata mokeli moi neti yo ngai siko mwana ya moi lokola yo pe oza na mwana ya moi, tu peux être fille du soleil. Ah ok, voilà. Comme maman ya likambunde esika oyanoli malamu pensa te tata ya mokeli pona yo kasi lokola ba o wana bakela te pona yo tata ya mokeli wana o aza na kombo te d'après yo ko expliquer batu ndenge ni ye aza pona yo aza nani? Bon ye to bengi tata mokeli pamba te mokeli ezali attribut na ye ndenge mo na kwa ezalaka na tata mo asala biyongulu so kombo na eza boyebi te bolo wana tata asala ka biyongulu kuna. Donc ye lokola ye azala yambo biso tozala kombo oyo a révélé ki biso epa na ezali tata mokeli puisque yango nde eza superlatif na ba attribut nyonso tokoki kopesa ye. Même kombo tokoki kopesa ye eza mokie mingi par rapport ya attribut wana ya mokeli. Tala kaka mokeli. Donc yambo ye azala eloko moko ezala te mokeli nde mutu abandisaka makambo. Yango kombo ya malonga na ba kombo nyonso esengeli topesa ye ezali kaka tata mokeli. Papa na biso Ndeko Mampa na émission na précédent oyo ba yamaki yo tobeka bomeka pe ko sola ba sujet ebele mo mukie pona rétrospection ya émission na biso lelo. Pourquoi
bosambelaka banzambe ya bakoko? Matondo mingi penza ndeko Shati émission na bayambaki biso émission wana bayamba biso pa confrère na ndeko la dika on apesi mbote na musika batu balobi bisika nyonso ba misusu balobi kutu ekomi idolâtrie po basambela kaka nzambe. Mais soko landi émission na bokebi bonso ko komona ke to explikaki pona nini moyindo asambelaka bakoko. Pamba te na mokili oya musuni toza na échelle d'existence. De totanga na classe, toza na les plantes, les hommes, les animaux. Solo bo classifier ngo mutu aza likolo ya nyonso. Après ba nyama, après ba nzete, après ba minéraux ou bien les élémentaux. De totanga na botanique, les êtres vivants. Lokola na mukili a toza na hiérarchie, na mukili molimo kuna pe hiérarchie ezali. Donc tango moyindo azo sambela koko, sous-entendu azo sambela nde nzambe. Mais lokola nzamba za musika na ba affaire privé na biso, lokola pe bomoto na biso etindi biso tengonga nyonso to pusana ka pene ya nzambe, yango na to sengaka na bakoko. Bango lokola bazana nzambe mokili moko, bango mutu bayebi lolenge koleka o biso toza nango ya kosenga pa nzambe, yango to adressaka maloba na biso to losambo na biso na bakoko nde bamemi yango na nzambe. Donc bande ko no le babeta na mabaku batanga ba vocabulaire musu o kutu bazo comprendre quintessence na onteneti idolâtrie. Sima ya bolandi émission na bakota na bozindo siko nzambe o balobi fo basambelaka apesa bango ya no soki ko sambela bakoko ezali libabe lisumato ezali malamu. Pona yo ko sambela bakoko eza na nzambe nini? Ko sambela bakoko ezali bonzambe ya bayindo, ezali bonzambe ya tata mokeli, ezali bonzambe ya solo. Pamba te na émission na expliquaki yango bien. Mokili ya molimo ezali ebandeli ya mokili ya musuni. Pardon papa na ngai ozomimanga vraiment na world nazo comprendre. Tango ozolobaki kosamela nzambe ya solo, nzambe ya bayindo, nzambe ya mozalisi. Mozalisi pona yo aza na kombo te. Pona yo aza omniprésent. Mais ce que tu kosamela ye lisusu neni? Po aza na kombo te. Kasi kosambela na kombo mozalisi te. Tango ozobenga ye tata mokeli. Baza mibale misatu te, seke ezali ka ye moko wana. Ndenge ba christianisme balobaki nzambe aza représenté na Jésus-Christ ou azali le fils de Dieu. Pona bino bakoko bayindo. Nzambe pona bino aza représenté na nani? Nzambe aza na ba attribut. Donc représentation physique ya nzambe. Ezali kaka Jésus-Christ. Jésus-Christ aza l'un des éléments lokola yo, lokola nga. Te lokola nga te. Kasi yo kana si sati. Oh, paraphrasé nga boendeni. Te na paraphrase te papa na lobika ki azalo kola ngate parce que marambo oh Jésus Christ sala na mokili pona ngana yo ngala ko sala ngote. OK, na expliquer yango bien lisusu, mba mususu zo ningo kima no mbula yambo na mupepe. Nzambe azana ba attribut, nzambe aza molimo. Ye moko. Nzambe azali mosuni. Bando bisabino pona nini yokoluka kolinga nzambe tango lingi kolingana no ndeko na ozali komona na misute. Donc, Dieu spirituel, c'est celui-là, Tata Mokeli. Mais la partie physique de Dieu, c'est sa création. Il y a un lobby Jésus, yo, nzete, nyama, ebwele, soko sali som ya biloko wana nyo sont des parties physiques ya nzambe. Donc na ba simo ki bangu na ba papa kusu bango surtout bazaka. Bango nyo so bazali partie physique ya nzambe, emoniseli ya nzambe. Biso nyo, so ezali kana mwana moko te puisque na bonene ya nzamba koza kana mwana moko te. Na dimension na ye akoza kana mwana moko te et physique na ye emoniseli na ye koza kaka mwana moko na te wana eza plus qu'insulte na nzambe biso nyonso sommation na biso nyonso nde esali la partie physique de Dieu le créateur. Merci beaucoup balobi biso nyonso tout ça partie par la partie physique de Dieu. Quant à moi, je dis merci à Sandra Bikoté de la force africaine, maman Nengwa, maman Tigrada, balobi bakoli ezoko makata tisi kona ebite se pour ani. Papa tozo mo muke kimba église kimbangiste. Ça fait partie na bakoko, tout ça fait partie na ba religion nion surtout oyo existaka parmi ba religion. Maman, le kimbangisme c'est une religion à part entière. C'est-à-dire ndenge bouddhisme ezali. Ndenge islam ezali, ndenge pe christianisme ezali, ndenge pe
kimbangisme oyo biso tozali komema ezali malgré que lelo so okoti na réalité omona bakimbangisme eza ebele omona baoyo neti ya église de Jésus Christ par son oyo balataka vert et blanc basambelaka Jésus na kimbangu yango wana lelo biso tozali kobengama bakimbangiste authentique pamba te lelo eza na religion moko mundele asali oyo bazobenga kimbangisme donc ezali sous couvert Jésus Christ. Or le kimbangisme est une religion à part entière. Ndenge bakoki kosangisa Mahomet na Jésus te, ndenge pe bakoki kosangisa Jésus na kimbangu te. Donc lokola Mahomet aza motindami, Jésus aza motindami, Bouddha aza motindami, fumu kimbangu oyo biso pe tomemi azali motindami à part entière. Mais tango ozoloba ke christianisme ezali ndenge moko na kimbangiste. Mais tango balobaka na bino moko pe bolobaka lisusu ke kimbangu aza motindami ya Jésus. Au moins que bo se contredire. Yango na lobby eza sujet moko très délicat puis trop vaste. Toroza mukolo to expliquer bino yango bien, mais torotal sabino que église o bozomona lelo eza juste un appât ndobo. Puis ce message o mfumi kimbangu ayaki nango eza wana te. Mais lokola mundele akangaki kimbangu pe abomaki kimbangu tango afandi aye komona ke kombo ya kimbangu koyo kolimwa te. Poza comme moko munene mundele mutabomaki kimbangu voilà yoka na silisa tango mundele amoni ke eza kombo moko munene koyo kobunga te polobi ebima na lolenge moko oyo ayebi te yango na akreaki mwa bric à brac na ye na kombo ya kimbangiste nde batie kombo ya Jésus na kati pour lelo poza personnalité civile faut le kana l'état or l'état égale mundele yango na lelo komona ba créer l'état égale mundele kasi ti lelo l'État n'a pas na maboka mundele. Aucun pays africain n'est libre. Ben jonction nyonso bazo zwana ezali cuisine na bango te eyaka koya. Entre autres bitumba na biso yangwana to botola bokambemi ya bayindo na maboko ya mindele. Papa mampa wana to ke na sujet mususu to kubunga sujet na biso ya kitoko ya lelo otonga to betama solo. Balobi il n'existe pas la vie. Est-ce qu'il existe la vie après la mort? Est-ce qu'après Kokufa, bon mon yezali? Ingeta mama na ngai matondo mingi na motuna nayebi ke motuna ekwanzi bato ebele pamba te ekoma nango elobeli soki muta kufi que ton âme repose en paix. Po ani tolobaka lilobana pamba te bate ya biso nde bongo. Mengonga nyonso balobaka que ton âme repose en paix. Et ça la biso pasi makasi pamba te biso oyo ba etozali komema bonzambe ya bakoko toyebi ete mutu soki akufi akei kopema te. Donc s'il faut qu'on réponde na mutuna na yo après la mort il y a aussi une vie. Donc vie o tozali ko benga bomoi soki tozwi yango lolenge ya disque cercle vie o biso tozali komema awa ezali kaka moitié ya cercle. Donc, dans la mort, il y a la vie. Dans la vie, il y a la vie. Donc, quand on meurt, ce qui est au koufi, c'est que au botami, na mokili, il y a ba vivant. C'est-à-dire, pardon. Ça m'a dit tout. Pardon. Puisque logique, hein? Puisque on est comme une mathématique, papa. Plus que. Moi, je vais mathématique, mais je démonstration, il y a bon mot après Koufa. Naebistana bandeko bazali kotala biso par rapport à motuna na yo s'il existe la vie après la mort na lobby oui na affirmer yango bakangana wana. Donc après la mort bakangate bayoka na nona soki muta kufi vie esukite vie ezako continuer vie ezako continuer na ndenge nini bomo ina biso so tolio to zongo lolenge ya disque to cercle vie o tozali ko passer awa sur terre ezali kaka moitié ya cercle. Vous comprenez? Donc vie mobimba ya moto ezali bomo inaye na kufa na ye yango nde sali vie. Donc ndenga zo vivre awa ndenge pe tango akokufa akokende ko vivre yango donc tango muta botami awa c'est que akufi pa batu oyo bazana kokufa soki akufi awa c'est que abotami pa batu oyo bazali kokufa. Tu ne comprends pas? OK.
toza na vie soki neti nazwi zemi to explique on a ba pratique neti lelo so nazwi zemi naza na zemi na libumu na boti mwana mwana wana abotami akufaki quelque part na bato oyo baza ya kufa ntango mwana abotamaka nde eza boso ozuze moboti mwana ana aleli te baobenga ye nani morne malgré que nzoto ya mosuni ye me nini ezangi pema siko nzoto ya mosuni lokola tata na mama mutu basalaka yango pema eutaka wapi pa ya nzambe o mokili ya nzambe eza wapi mokili ya molimo donc mokili ya molimo yango wana place milimo oyo nyonso ekufaka awa ekendaka kofanda donc ekendaka te efandi no ezozela mokili ya mokolo ya suka po elamuka te nzambe akozala morphe na niveau wana te mutu so akufi ake alali nzoto ya mosuni mutu elalaka na tombe mais molimo ekozonga na émission mo précédent naexplikaki ke le monde physique oyo toza komona awa c'est le reflet du monde spirituel donc nyonso oyo eza na mokili ya molimo awa euta na mokili ya mosuni oyo nyonso eza na mokili ya mosuni awa euta na mokili ya molimo na explique yango encore autrement ndenge tozosala émission awa ozo planifier déjà suka ya journée après na kokende boye après na kosala boye après baomonte nanga émission après nasali mise en ligne oklasse yango déjà siko ntango okende okesala nini okekokisa te kasi ntango ozoklasse yango yango na déjà mokili ya molimo te ntango ozokende kokisa yango na mokili ya mosuni ndenge moko na milimo oyo eyaka awa dans le physique eutaka nulle part te eutaka na mokili ya molimo ndenge moko Jésus na expliqué yango sous pour les chrétiens bafandi Yahweh alobi peuple nanga azo souffrir na lingi na tinda mutu moko kuna po akende kangola bango boka lisolo na Bible te ndenge boyemba ngo peti na banzembo mutu moko lisolo te ezala nde bongo na zolo wana ndenge na zolo bila yo kangai po eza lisolo ba yela biso uta na kata mukandana boyemba ngo tinda banzembo moko te andimaki sauf ye nde muto azwaki audace ya kolakisa musapi po alobake botika ngai nakende bazalaki wapi ntango bazosolo d'après yo bazalaki mokili ya molimo te o bobengaka séjour de mort d'une manière abusive non na mokili ya molimo wana bafandaki puisque Jésus n'avait pas encore le corps physique ou bien le corps charnel bazalaki na molimo basololi après sikoyo nzambe alobi sava na kotinda yo Jésus et ayaki na voix naturelle o mutu ayelaka na mokili tata na mama basangisi nzoto babimisi nzoto ya Yesu ale nzambe molimo wana bakotisi na Yesu tango pasilisaki mission na ye ava sur terre esengelaki alongwa mokili ya mosuni d'une manière naturelle na liwa akufi malgré bokansareti lelo ke Yesu azana bomoi pamba te molimo na ye yambo elata musuni ezalaki na bomoi nzoto na ye pe tango ekufi epola lokola bato nyonso me molimo na ye oyo ekotaki na nzoto po esala mosala nango ezongaki kuna donc pona yo Jésus atikala kosekwa te avant nzoto na ye epola. Toute résurrection n'est pas physique. La Bible au monde a que résurrection à Lazare et zande montena à Jésus. Lazare a zongi na bomoi na corps physique. Et la loi dit que nzoto nyonso o ezongi na bomoi suka nango esengele kufa lisusu. Ndenge moko Lazare akufa lisusu. Mais Jésus a salaki résurrection spirituelle. Yangwana oromona Jésus a komaki ko sala ba apparition. Ata ba disciple ba fandi ba kangi ba porte visible nyonso me Yesu akosala nini akobimela bango poza Yesu na nzoto musunité nzoto musunye ko sala apparition te. Vous comprenez sur le chemin d'Emmaüs olobi ke nzoto musunye ezalaka na apparition te pourquoi nzoto ya Jésus na kati ya tombe ezalaki lisusu te après 3 jours ye mutase kwa kina molimo na corps pe limwaki omona ki hein eza biblique yo zo ndima o eza na Bible te ngape na zongi so pe ka place o yo pe omoni na makambo wana OK ya si on a na biso la Bible o botangaka c'est un livre mêlé de vérité et de mensonges tanga yango na miso ko fongwama okoyeba ko diseke nini eza solo nini ezali lokuta Bible na bataba lever rebele po ebimisa kaka extra mais nzoto na ye epola lokola banzoto nyonso pamba te likolo kuna okoyoko mata yango na nzoto musunité loi ya pesantere ko kanga yo soki Yesu amata likolo na nzoto musuni c'est que fois fanda na kita musuni c'est que fois lia na sanya musuni c'est que fois lia biloko musuni siko kuna milimo ezalaka kaka ye moko akena musuni
omona te ke wana eza masolo mpenza ya bana mike. Oyo ozobetela biso eza masolo ya mikolo. Sikoyo mutu ozobetela biso masolo ya mikolo. Mpona yo esprit to mpe nzoto ya molimo oyo ozoloba wana. Mpona yo eza nini? To eza wapi? To ezalaka ndenge nini? Parce que jusque là tozobeta masolo molimo musuni yango tozali awa tozosolola tozomonana. Siko molimo eza wapi? Eza pe nini? Voilà, je te répondais par rapport à l'ilobolobi na suka musuni yango tozomona tozosolola. Molimo ezali nyonso o tozali komona te. Siko yo maka mozomona te oyeba mpona nini ozo confirmer les bisongo pourquoi? Toyebaka par révélation. Révélation et où c'est pas nani? Voilà. Bozambe ya baindo. Bozambe ya baindo. Tozongi lisusu na makambo yo. Yango wana nde bozambe ya solo. Siko bonzambe ya baindo. Eza molimo to bonzambe ya baindo eza ya biso bato. Différence parce que tant yo zolo baké bonzambe ba yinu nde révélé yo c'est révélé mama ya milimo do yo kufa na yo do ndo za boza mulimo po olo mama bata milimo oza na musunité parce que tant tu révèles des choses qui est spirituel donc tu n'es pas oza pe mulimo mutuna za mulimo Chanel yo kanisi ke mbala no liboso ko na mukili yango te yango combien de fois mbala ebele mbala ebele nazong soka na mukanda o ndimela bangsanga kobanga kopo ni ta vie na telo talobi ya mbala ebele moti na talie boy na tali ebele boy na reba te en tout cas beaucoup ko sabi mabe beaucoup ko sabi mabe makasi na pesa anecdote Jésus a tuni ba disciple na ye bazali ebele na bomona nga neti nani parmi les réponses disciple moko apesa eyano ozali moko ya ba profeta o asali nini oyo azongi na bomoi. Donc ça signifie qu'à l'époque de Jésus on croyait à la réincarnation. Ba ko kanga yango na Bible nde na raison o ba mon ba ebito pesa bino raison prochainement. Pamba te même na Égypte antique o ezali bonzambe ya bayindo ya kala. On croyait à la réincarnation, à la vie après la mort. C'est moi na pote komaginine à l'Europe avant parmi les raisons ba yo boy la réincarnation et komaginga ko défend bon tant on est au senga na l'été le roi de vivra na refuto na l'autre vie voilà mais malgré ba raison mususu pe amakaseza ba raison typiquement pour na ko aliéner mo batu ba ko lo baté soko kufi ezaka na boyindo te mais c'est quoi ça que olobike après la vie soko ke na bouddhisme na bouddhisme pe balobelaka la vie après la mort et ya kaka islam na christianisme nde balobelaka soki muta kufi akepema si yo ba musulman côté na bon balobela pe mukolo asuka ke Mahomet tanga roya milimo nyonso kolamuka ba chrétien pe balobela mukolo asuka si ngana lelo toza ko mituna mikolo asuka ngwe ko sangana neti opposition kuna na martyr ndenge tata ndombela lobaki ba msusu na 20 mai ou bien yesu akwa mukolo na ye azuba oyaye Mahomet pa roya mukolo na ye donc mutuna na tuni ba chrétien na ba musulman yango na po bino nyonso bolobela nga pe na tuni yo muta molimo yo tuni bango nga pe siko na tuni yo mukolo ngo pe ya suka est-ce bo croire na mukolo suka ngo ki rozala ka mukolo suka na ya mukolo suka eza général te mukolo suka eza par rapport à mutu na mutu tant nga na kufi lelo mukolo nga suka yango na ba msuba tikali na vie tant pe na botami mukolo ngo ya liboso ya botama yango na donc pona yo mukolo ya suka ezali général tende bat bazela te exact et pona ko pesa sous ko renchérir na mutuna o e yano o na biso ke ezambala liboso ko ya na vite toyebaka honte po anini puisque l'homme a des croissances mutazana bokoli ya mosuni na bokoli ya molimo bato o bazana niveau moko nzoto ya mosuni na nzoto ya molimo ezokola niveau moko bamiyebaka nazalaka akomiyeba mais muto o neti biso la majorité ya peuple ya bayindo ya mukolo lelo tokolisa mingi muto libanda muto ya mosuni mais muto l'être spirituel est né azana mukuse ya on toza komiyeba te mais soki to miyebi po ezana ngamsusu okoko ma place moko au moins neto koma bisika mais au luki na veni na o sur terre au luki ba réflexion moko boykinoise nde balobaka ba réflexion moko banal na leka déjà awa parce que wana c'est ko leka ki na mukili ya botango yaka mukolo na ba précédente veni na yo mba msuto lobaka a tort a raison bolinga na chez moi bien na moi pe net pe na vue na nga na pe to zalaka
Ce sont des réalités. Bakoko baïn. Vous comprenez? Bon ça c'est ma belle Ok. makamona. Et ça na bana mususu. Siko tozo mi keso mo okima kinga papa na ngai. Hein? Okimi ngai. Okimi nga makasi parce que na tuni yo zo pesa ba révélation avec ba confirmation. C'est que yo pende to so bo anu molimo, anu musulite. Ça va? Kanga réponse wana si c'est lo na ndoloba. Mutu nyo sazana no molimo avant na kozongela yango. Na suka na lo na ndoloba que ce n'est pas notre première venue sur terre. Toyaka. Toyaka na biso pamba te boloba ko mon na Bible chez Dieu un jour égale 1000 ans, 1000 ans égale un jour. Yebisa sur nzamba sali beba botamika lelo après 2 heures du temps kofi. Donc vina mo bima nzamba sala ke pas sala 2 heures. Non. Et na repesa conseil na batu bakendo zambonga kisi. Pasi eleki suka nango lobi te lokola to vivana biso ka sur terre nazo nanga mbongo agwa na renier après na kokufa pona mona pe bato belé bazo ba mbongo agwa ba renia suka nango pe bakoya te bakufa pe bien ndeko nanga il y a une vie après la mort. Donc yo peut-être au renier pendant 10 ans na mbongo moto mais tango ozonga kona obiso renier pendant combien de temps na souffrance. Tout se paye ici ba boloba yango te siko yo zimbongo moto kei au koufi au fouti en ote. Ok, fouti en de mususu. La vie existe et pendant la vie et pendant la mort. Ndenge yo zandingo zo kima makama molimo po ba peksa bino makama molimo. Yo mo reposa molimo. Te kana peksa na mama molimo te parce que on a soke longo wana. O tika nika na nzoto. Non non. On se comprend pas tellement. Esprit, ndenge yo poser esprit. Ngana boy te ke na esprit parce que ce to lali to e ba mam to sala te. Voilà. Parce que toza to molimo eza katinanga soki lelo na kufi na ko molimo nde eko kufa katinanga parce que kibo moto na nzoto nde ko kufa molimo ebimi ezongi na mukila ba wa o nga na zoloba place la vie continue après la vie. Place la vie continue après la vie. Voilà. Siko pona yo lokola la vie continue après la vie. Pourquoi siko soki muta kufi to lelaka to chemawa to lati souci pour te dire que un jour abota mané na famille ya baninga la nzungu neuf lumière abota mané kuna mais na nzoto mususu na molimo ka wana d'après yo bongo molimo moko wana kaka c'est to lela suba wete te to lelaka ba affinité kozala na bango longo mais même si mutake voyage à kozonga to lelaka ti to lelaka kaka ku faiza voyage te papa kasi te kolela ndenge pe to lelaka pona kufa ndenge pe mutako kende voyage to leli donc to lelaka te que to kabani libela non to lelaka pona ko témoigner moi souci wana mais te ba ke mutu wana kozonga et malgré kaza na nini na bawe ikuno kotuna motuna wana sikoyo ba vivaka nini relation ko za na ndenge lokola bato bakufaka te na liwa na vie relation ni neza entre bango bomo motuna no tuna comment relation za entre merci bango. beaucoup nous chutons vers la fin de notre émission mais nazonga msumuke na zongisa yo lusumuke te na opesa ta ebele mais ce que zolo bane bakamuka moko o eza pe clarté c'est ça yango moninga nazo zonanga micro na poser na ba question si pe na lo makambo ya clair ozo makambo eza clarté parce que makambo yo moko zoloba lelo na kilelo ozana muta musuni n'est-ce pas naza muta musuni na mo ozo kufa zonga omi yebi ki na kufa ki na zonga ki mutu oyebati so oza molimo na eza na makasi okomiyeba siko ntango okufaka wana avo oya boye ozalaka na famille nazalaka moyindo na famille nini parce que famille oyo oza nango eza famille nani nayebi so après caméra. Oh non mais bien sûr toujours décortiquer parce que au moins makambo oyo ozoloba na biso il faut nanga na bato bazolanda biso ba comprendre que ata ba comprendre nyonso tout te au moins au convaincre bango ndongo zolo. Je vais te faire une anecdote révélation moko oyebi kala so mo na botami bando pesa kombo bipesela te ngasko no boye dikamba bakala o ok kasi bonzambe na biso efandi na kikala na ngoti efandi lelo te tozozongisa nde kibokala ngala poser aux questions place okufela ke vo ya boye ndongo za boye ozaka na famille nini nazaka moyindo na famille nini ka parce oh bimeli na famille na bino mo alelo na famille wana na kwa po bima na famille na bino po mezata biso soza ba yindo te biso soza ba yindo merci banda ko pesa kombo bipesela te po nini fo ba yeba mbala mususu azali mwana o azongi ba mususu azali ndeko moko songolo azongi ba ancien mibange ba sage ba kofanda ti révélation ya kombo ya mwana ane koya mba mususu pe mwana ane ye moko ya na kombo ngai mama leki ngai na kufaki na zozonga tango pe ba pese komba mama leki na bokomona na bizaleli na etamboli na elongi peut-être
ya mama leki wana nde la kisi ke azongi kasi bolobaka rien ne se fait tout se transforme eka transformation. Merci beaucoup ndeko mampa oyo ozoko makambo oyo nga nazo comprendre nanga te na bité soki bato bazotala nde baojige nga nazokoka na koloba makambo nyonso yo nde ngoma mosusu ozopesa nga tante ngoma mosusu ozokotisa 1000 questions à la fois mais ngai naza kaka na kati ya kolakisa ke il y a la vie après la mort et il y a une relation entre vivant et mort. Jusque là non l'accent on était il y a au baxi sur mosusu il y a une relation entre vivant et mort. Évidemment. Quelle relation? Relation eza. Quelle relation? Yo non l'autre tata mo sabina okufa te. Ndoto na réalité c'est deux choses différentes. Quand on a différence wana et mon n'est pas là. Pourquoi on comparer les choses? Non notre réalité t'es papa. Bon, yo fandi boy. L'autre c'est battu bon mbeli to la muka o battu bio kembe. Non l'autre teke bazo landa yo tango sutuki boye na le monde physique boye ozana pema. Non l'autre honte. Si o pema ne utia. Papa, au monde bablo kona ezalaka olali ozo réfléchir au bimi na kata ndoto na pression bimi molimo te ndoto c'est une réalité pamba te moto aza molimo aza mosuni molimo ya mutu ekokoma ekokozonga hier molimo na yo okeko kende lobby dans le futur mais nzoto na yo ekoki kokende te pour une autre physique. Il y a un siko molimo na yo koko kende 2 jours après et 2 jours après. Les autres za lundi au lotike au beba ni na 9 lumières. Tango la muki bole ah mais naza un problème na 9 te. Toza bien to beba na ndenge nini. 3 jours après pambaka ka boye bo beba na 9 lumières. Oloba na lotake l'autre ko donc molimo bimaki kendaki donc ndoto eza ba signaux. Ndoto nyoso netolobia ko chubanga mbeli so na lotike ba chubinga mbeli peut-être on m'avertit donc ndoto nyoso soke yelio c'est toute une vie soke salami dans le futur okoki ko repousser yango tout comme okoki ko attirer yango so eza makambo solo ya malonga o sel un programme pour obenda yango so eza makambo mabe o sel un programme pour o repousser yango voire même okozonga dans le passé okende ko réparer loko moko o eleka déjà dans le passé ndeni ozonga ndeni bana on dit maintenant on a lobby papa ngandima bongo te ngondima ndenge nini parce que ba démonstration zate comment réparer le passé malgré que les kaki soko bandi ko ndima ke il y a une vie après la mort il y a une relation entre vivant et mort nde si on a olaxo comment réparer le passé pas de problème tozongi kana il y a la vie après la mort voilà tozongi wana yo ozo confirmer makambo oyo olobi ke yo mo pendo oza le revenant ozonga en réalité mam tozolo beza spirituel est-ce que na spiritualité quand nous ozolo ba bongo ozana ba preuve moko preuve ya gimusuni sikoyo OK mutakotala ba preuve oyo lobi oui ba preuve oyo zo la kisaki na musuni mutakoyo ko kufa azonga parce que nous parlons hein tolo ba oui mais bato bazolanda biso na bato ozolinga ba comprendre ba mona quelques preuves oyo pesa bango soit na famille na mutakufa kala muka soit yo moko nde na poser question répondre ngate o bimelela la famille nini avoya boy o lobité so bato ba ondimango neni ezana bana mususu so tali âge na ina makambo zo sala zo correspondre te kasi yango zo lakisa ke yo kana persona no eyano yo kanga tina suka mama mwana moko aza na 3 ans mais aza o babengaka surdoué par rapport ya physique na ye mayele o aza nango ezolongo bana te na o esengelaki azala ça signifie que c'est un grand c'est un esprit ancien c'est un esprit ya kala nzoto ndeza na nzoto wana ya 3 ans mais molimo wana eya prof na classe ezala ke soko zo tangisa il faut bandela 2 ou 3 fois mais moi na ndeka prof azo tangisa ye ezokota ti prof azo bandela ba msusu baza pembeni baza na ba retard ya compréhension ye azokoma déjà ezana mwana msusu azana âge ya se mais azoyemba azokota na gamme lokola mukolo moko oyo po okoma na niveau na esengeli au gravé échelon ya 6 ans ou bien 12 ans mais ye na moins de 2 ans azoyemba ba Michael Jackson wana ba milimo moko ekenda eya baza susu na difficulté te pona nde balobaka aux grands esprits pas trop d'efforts pour se faire comprendre olobi ke na okata yo na raison nanga parce que o répondre te kasi na pesio ya no kaka na exemple wana ke exemple papa blenga pe na koloba ke évidemment oyo eza boyebu nga lingi oloba nanga na famille nanga to na biso bakoko muto intel akufaki tanga lamuki ou bien soit akufaki na kibongo nga naza na koko nanga na tikala komona ete
mais mama lek na biso alobaka soko moni mwana kingandi kolongola te kobakisa te koko na biso wana on les exemple ba luka koko na biso wana puis aza na ezaleli elateli elongi etambolili ya koko na biso wana kufaka nde la kiziki koko na zonga azonga ko bon temps na époque Jésus bazo yebise que kama na kaka boko pone na maele mona bakoko to kama kaka ngala uta na famille ni ngai omoni ndenge balobaka mutu so akufi molimo na ye ke epemi nde bolobaka tokokuta na kaka mukolo ya suka eza mama na mbeba eza mbeba ya munene pour ça mutu akufi ake continuer vie biso ba vivant toza na posa na bango ndenge moko mutu o akufi aza na posa ya ba vivant donc tant mutu akufi boko oloba teke kende pe bato okuta na mukolo ya suka ozelango trop yi donc ce que mutu akufi ake piko pe mate soka lekisaki bomoi na ye awa malamu il faut bo excitaka il faut bo bengaka ye ako répondre na ba besoin na bino ya famille bo bengaka nde nini bo saka nini bengaka bo bato bakendo sani na cimetière bakendo lo maloba pamba kasi place ya kokutana na bato bakufa eza cimetière po nzota musuni oyo alataki etikalelaki wana ndenge mo mpe mutu oyo aza na kokufa kuna akoki kozala na besoin na yo mutu oza na physique awa kokufa ya mokila molimo te nzambe avant tumba Sodome et Gomorre atindaki banani ba ange oyo bayaki na mapapu donc lokola bazali na mokili ya kokufa kuna ya liwa bautilize kaka bato bazali dans le physique bakende kosignaler bato ke akotumba Sodome donc il y a une relation entre baoyo baza na vie na baoyo baza na bomoi ntango bato baza na bato ntango bato bakufa baza na neti yo bato na bino ya famille oyo bakufa so baza na besoin ya service a sur terre bakozwa yo sela bango ndenge moko baza na besoin ya soutien na bango takufa kufi nga besoin soutien na bango te soutien ni noza na besoin ya mutu akufi batie akufi kasi mutu so akufi akomi libongi mpona yo aza libaku te aza likamba te alibongi mpona yo makambo nazoyebi biso yango nde esaliki bayindo pasi ezala pole ezala te na makambo nyonso tozosala po soki mutu akufi bayebisi oke le mort lesele yo mpe tata na bino akufi mpenza mama na bino aza na vie mutuka elingi etuta ye akimi alobi nakufa natika bana nanga na nani mama na so akufi akomi ndoki seke yo mpe ntango okufa okoma ndoki. Non, moi je ne dis pas que non, ça comme une doki. Na lobi bongo te mais yo ndongo zo bato benga bango, to le la bango bazong. Po bango ba se transformer, ba kena mokila molimo place nzambaza, po nzambaza mokila molimo. Aneti tata moi na bino za na banda na veni tel. Ozo zoyete ozo mutaza na venya na kepe sana téléphone na sona tata moi na biso. Lokwa baza pembeni. Ndemo bato ba kufi, ba longo na monde physique, ba kena monde spirituel, lokola nzambaza na monde spirituel, tika to invoka bango po ba yebi comment ko transmettre le sang la biso kono. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame. Je dirais une chose, mutu soka kufi. Nzoto na ye mutu etiri ko vivre. Mais molimo ezo vivre. L'esprit ne meurt pas aussitôt. Mais molimo pe ekufaka. Et comme na ngonga molimo pe ekufi. Voilà kala mukila molimo. Eza na ba quartier, eza na ba continent, eza na ba province, ndenge eza ndenge kuna peza. So pe mutalinga ya ba eza na esprit mo tata mona maman basaki nzono moko na yo préparer ozo kende kuna. Pa akei kuna. Moi toki na sujet msusu papa o memi ozolinga déjà concernant mokila molimo na kota na ngate nazana kala mokila musuni ta okanisa déjà za mokila molimo papa oyo no memanga wala meminga musika papa tozonga na mokila nzoto na mokila nzoto tozongi débat na biso et continuer parce que tozo appel ya bato ba kosenganga bazana ba question o ba kotunanga na ya lisusu na tuna yo ndenge nini o ba ngomba koloba contenu ya makambo o lobi ke après la mort il y a la vie il y a une communication entre les vivants et les morts. On a eu quelques mots de la fin. Bonzambe ya baindo nde lobi bongo ba révélation. Voilà. Mot de la fin na yo par rapport à émission à Lelo et puis quelques salutations. Matondo mingi mama na ndengo yambakinga, merci beaucoup pambate ozo participer na bilaka. Fumukimbango lobaki yango arosala kati na bilenge. Dans le kola yo wuti bisika nyonso wutaki na nzela etando tozongisi na mapambole pa na bino. Ndenge boye na brique na bino na édification ya prophétie oyo pe réalisation nango ngeta prophétie ninyo kasi moyindo koma mundele to kende déjà ti to ke déjà na likokisi mais yambo moyindo koma mundele sengeli ba ko tangisa moyindo ndenge mfumu nkusu atangisa biso chef spirituel pe représentant légal ya mouvement vivant mponga za disciple na ye
osungi ngai na mema maloba oyo atangisaka nga na ndaku na nzela etando matondo mingi na pesi oza disciple ya Fumukisu Fumukisu voilà mais nga nayebi ba disciple ezalaka kaka Jésus mutasala ba disciple kuna pe ba disciple bazalaka oui naza disciple ya Fumukisu po mate message o Fumukisu nango ezali pona lobiko ya moyindo mais message o Jésus ayaki nango ezali pona Israël. Ah bon ezali pona biso bayindo te. Voilà si j'aime papa mot de la fin kaka matondo mingi na bino bantu bozaye bokolanda manaka oyo yambo ya kokritike yambo ya kofinga balola susu lolemo mbala misatu pe Lucas koyo osala critique na yo na pesi bino nyonso mbote batu bolandaki biso boza partout nengwa tuyu nengwa mibo nengwa patience moseka ne moila ne ntilulu boza penza ebele papa imo bon séjour ana kini bambote ebele nayebi ke mama chatia kobenga nga susu pe na koya susu pona maya malonga to mesana koloba numéro de contact plus 243 998 90 topé 90 42 22. Merci beaucoup papa. Matondo mengande na osengo merci. Kaka nenga na lobaka makambo eza na Kinshasa oyo tobotamela oyo makambo ezo continue kaka kozala parce que nga mpe mbala liboso nayoka makambo oyo ezobima awa veut dire ke nga moko mpe nde naza bona mona neti na voyager mais na voyager te nazali en faire voyager nga te moko na ndenga bajete. Je dis merci à Neuf Lumière nenga la nzungu balobi ya zananu na bomo ya mukili ya mulimo na nte ya mulimo pe sikote azala là parce que formation na ngana nesita ya bota mena kuna bota mi bébé moi pesa nga formation et kozala te maramo ezo sexanga. Je dis merci à biso tangoy babi e pasana na mukili ya mulimo merci à papa Ndombele na sima caméra ye pasana na mukili ya bata mulimo te ye mukili ya bata musuni. Merci, je vous aime tant. Moi, écoute, d'abord, les autres émissions, et quand tu déjà frousse, moi, d'abord, les autres, mais deuxième, non, ils en tout cas, bobenga, tout n'a pas question, il y a bien, on a reloucaé. Bopé, ça va suggestion, on a bien par rapport à l'émission, que nous tous sera koufi, à vivre, en tout cas, bon réagir, et ça, la question, on a tout le cas, papa, n'a pas solo, qui te comme casse. Merci beaucoup.